Tozalaki na commune ya Kalamu une fois, toleki na commune ya Bondalungwa, totamboli na Kalamu Kasavubu et aujourd'hui to rezongi lisusu na commune ya Kalamu précisément na Victoire sur rond-point Victoire liboso ya place deux artistes lelo mukolo monene mukolo ya kosangola ya kosepela ya kokumisa ya koyemba ya kotombela bolamu o ekitela kibiso o babengi mukolo ya alternance passation ya pouvoir Kouta epai ya président Ozali le président honoraire Joseph Kabila Kabonge et puis koleka kokoma na président Ozali actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba retomber ba réalité qui ne zo vivre ndenge nini est-ce que likambango et fouti ba congolais est-ce que changement wana ba retomber ba ve malamu nango ezani ne pe mabe nango ezani ba réponse ba question ezalaka ya biso mais ba réponse ezalaka ya ba yimboka tozali siko kokoba to solana bango nde ba kopesa la biso ko expliquer biso malamu ndenge nini ezoleka alternance politique ezande nini ba retomber nango moyimboka eloba biso ya alternance ngozande c'est bon tous les asimbité. Pendant une année, président de la République a sali et le côté 0 na 0. On dit ma gratuité. Pardon? On dit ma gratuité enseignement. Tu peux pas comment t'en faire? Enseignement c'est la première. Mais ça a peka bon malembeti ya wabi santa bon. Et ça peka na école l'état école privée. Mais est-ce que bakenda l'été ça la peka bon mokili mbaka privé futaka? Mokili mobimba eza le rôle ya Congo te Congo souffrance et qui trop. Souffrance na nini na rolia na romea na hôpital na nini souffrance na nini pour classe comme fait. Premièrement na souffrance ya biso ba na Tchangu ya district ya Tchangu to kemba na souffrance na baso de mouton. Des moutons batongeli bino pe kamite babiki ici là pour faciliter transport. Facilité passage. 5 ans ya mandat na union so akosala 5 moutons ne kosila te to souffrir to beta makolo tina ndako. Yo na yebiso ke simba. Mais to mona ngo déjà parce que musale c'était comme sous ingénieur ba bandela ba buka ba bandela. Est-ce que maswa alternance sandeni simbite lelo fachi beton inana ngozandeni. Ba peuple congolais ba limbisanga na ndino lo ba panda une année o ya sali o kokisa lobby 0 et le côté est marché. Sur plan ni kolia komela kolata ko vivre kozala plan ni yango simbite lo ba yimboka bayoka. En bref social nyon surtout na mboka ezate kolia ya malonga te nchiki ya bien te hôpital ya bien te kolia ma bien te nini madeso ezala madeso est-ce que madeso est mati lo c'est mati. Madeso mata j'espère que ça comme ça combien? Les allants à 900 francs. Siko lelo ni okoloba une année à Fachi Beton mandat président honoraire à l'équipe président Kabila est simbaki Fachi est simbité tout Fachi nde simbi Kabila est simbaki te. Bon pendant loba to loba ki ote président ya liboso Kabila aza mwana mboka te to longola to tia mwana mboka to tie mwana mboka to mona ku sandra pa muye kutu étranger wana zonga po tando vivre bien. Oleli ya zonga kin makambu tsiko to zo président ba coopérer victoire ye muta Gérard bango nyonso yeyo to zana ye. Bonjour papa to ba no kombo président. Kombo na ngai Alain. Président ya République te ba coopérer nyonso ata ba na poto ndi boya bo moni victoire président na bango yeyo papa Alain. Est-ce que papa Alain ba retomber alternance ngo zaneni? Papa na sur plan ya mokonza mboka na ina nena ya lobi le 24 aza toujours na négativité. Gratuité scoti. Gratuité eza slogan ya pamba loba na mboka oyo. Bekol kombe eza na gratuité na mboka oyo. Eza te mwana nga futaka Minerval. Dans l'école l'état ou ya l'état te privé. École ngo ya l'état eza kombe eza boni na mboka pa mama yo yebi. Eza boni na mboka oyo yebi eza combien d'écoles mboko mobimba zona combien d'écoles ya l'état. Siko échec yango ya une année yango eza na nini? Échec eza boy tozana na 1 an akuti dollar na combien? Dollar na $1000 eza na 180 000 francs congolais. Deuxièmement madesu ekomi wapi mboko maloko zo na Goma. Hein? Madesu zo na Goma. Et foutaka douane te. Et comme na combien? Et comment fait comme na combien? Tant musée na 97, à ça qui na nete. Biloko mbamo ekiti. Mais ya kotaki na mouvement nini? Ya kotaki na moi rébellion. Ya tout d'accord akuti akotaki bien. Musée akoti na guerre. Abuni na guerre aye. Mbamo de sentir biloko ekiti. Et loko ezate abongisa.
eloko ezati siko bolobani bopesa sous chance ya 4 ans tikale chance ya na problème topesa ka chance topesa pe Kabila ka chance bopesa ye chance bopesa 18 ans to se retrouver na eloko te dans les néa ye pe topesa ka 4 ans na isusu to kopesa ka chance to se retrouver pe ka na néa sikoyo neni yoko juger l'ex-président ou le président honoraire Joseph Kabila Kabonge l'actuel président année wana ya zalaka ndenge zalaka bien lelo e baby te bongi tundeni le compter ku de baby sous makasi oh bele bolobi ke mwana mboka ebe ba sous makasi ndenge la personne ku donne exemple kaka ya dollar nan à côté à coûter dollar na combien maintenant dollar c'est 180 000 et ça les maté maman mikolo mika ke 500 kwanga na dendo melima ebelo kangi jour kwanga dendo ko te kwanga 300 dendo 200 muke to komoni ya bongo te mama to sani social les athées social les athées siko koloba nini est-ce que kokota ya président Tshisekedi Tshilombo inani azo célébrer ezali réussite aux échecs ezame échec munene échec et l'autre côté Congolais to se retrouver de l'autre côté tout le monde de l'autre côté ceux de moutons on a trop d'embouteillage moyibi so ngali makasi banzele zo kende bon na habité ceux qui mango a boulende to ba sentir wazana ye ba pese conseil te soit à monate sikoyo d'échange elo nyokolo batango tozalaki na tango to komi lelo échanger et bongi marambo ezande nyoko jije ndeni tango wana na tango bon tango tozalaki ezalaki lokola neti mai zo poussa da tona potopoto ota mona mo potopoto mais ota mona mwanda musiko mama yezindi nyoso moi kuta atamolezate c'est que Congo ekufi kufa soit tu teka Congo mutu na mutu zo parti na yambongo a déplacer na place à Kende to teka mutu zo parti na yambongo a déplacer esika ya Kokende Congo debout nous sommes en train de continuer avec cette tranche matinale la République démocratique du Congo les Quinoises sont en train de parler sont en train de s'exprimer ma question est réponse bango c'est notre travail de venir sur le terrain de parler d'échanger avec la population et on est tous la canne to loba toza ba umbu toza ba sali na bino awa Congo debout makambo za ndenge nini vitesse za ndenge nini na kati ya tura tozokoba na bayimboka toka bola kaka mbongo yango toka bola mboka ngo to teka ngo mutumta kende bisika oya lingi yango nde lobi bayimboka ba question ya biso mais ba réponse ya bino to télévision sina muyimboka mususu yepe ameka kokundola ameka ko expliquer na masolongo ya alternance eza ndenge nini sans plus tarder bonjour papa bonjour madame comment nani s'il vous plaît comment nanga Jano Chibuyanga papa Jano to sentir déjà l'identité siko papa masolo alternance ya ndeni inane to kominango ba résultat nango est positif ou négatif qu'est-ce qui va retomber nango zanine est-ce que alternance nango est fouti biso alternance est fouti biso na nini puisque tozomona na libanda ya mboka Congo siko ekomi kozwa ampleur nango ezalaki na kala sur quel plan na point diplomatique na point ba projet ya développement na point ya investir donc ko investir ba projet na mboka na makambo ebele sikoyo wana lobili kamba libanda mboka ba retomba na biso toluka na kati ya RDC kin makambo Kinshasa yango to na kati ya commune Kalamu oyo victoire ba retomber nango est-ce que alternance wana eza bénéfique pour na bana Kinshasa pour na RDC mobimba Maman, eza pasi kotonga mboka oyo babuki pendant 50 ans. Yo kolingate mutu atonga ndaku pendant 50 ans. Mutu moko kaka ya kobuka ngo dans une journée ou dans un mois ou disons dans une année. Il faut topé ça bandeko oyo bazui direction ya mboka notamment le chef de l'État na premier ministre bato bazo konza topé ça bango chance. Mais papa naoto yoka mutu moko kuna moyimbo kamoko kuna alobi que 2 ans Kabila le père a kota ki mambo changeaki. Laisse madame ni. Yemta yebi alobi que lipe papa moi alobi que lipe komi bien. Lipe kitaki collier changeaki. Babi que lelo ezaka gratuité pas gratuité béton na béton. Non, mutu alobi bongo aza lukuta pe aza mutema mabe. Nandeni puisque lipa ya pamba echangeaki na contexte nini muze akotelaki
na contexte nini tozali na contexte politique nini tango wana tozali na contexte politique nini est-ce que alternance salamaki puisque question na aussi je me rappelle bien otuninga ba retomber ya alternance asiko to le bela alternance puisque ya salaka coup d'état si vous vous rappelez atunaka Mobutu question ka moko Mandela sali asali asangisi bango Kabila tun ayebisaka ka Mobutu loko moko musée ayebisaka Mobutu eloko moko qu'il démissionne. Et est-ce qu'il y avait eu élection? Est-ce que zaki tozaki na alternance tozaki na alternance te? Mais si ko papa yo lo parce que point de vue pour le résultat wana kobongisa mboka ezaka mokonzi mboka te ezayo na ngai commerçant cambiste brader moto aza coopérer na secteur privé ou public tous ont conscience ya kobongisa mboka puisque tous yoka ke ba cambiste bango nde baza ko matisa to ya dollar. Là je mets entre parenthèses. De l'autre côté, les commerçants sont matissa biloko. Ceux qui ont matissa bango c'est que sujet exact. Na ko sala suivi. Mais le but alternance c'est Simbi aza président Fouacha stratégie moko en place ko sala ke balandela. Comment yo nyonso lingo chaka na mutu ya président? Est-ce que c'est lui qui va travailler dans tous les ministères? C'est parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Oui, c'est lui qui est le garant de la nation. Lui travaille en tant que président, il donne des instructions. Est-ce que les instructions sont respectées? Voilà. Ça, c'est un sujet qui doit être beaucoup plus élargi. Si vous avez respecté, parce que c'est lui le président élu. Si c'est respecté ou n'est pas, c'est à vous de me le dire. Puisque non, ça ce n'est pas mon travail. Je vais retourner ma question. Je vais répondre. Je suis journaliste. Je vais répondre. Je nazani na cash, ni na FCC, ni na Lamuka. Je réponds les questions en tant qu'un partisan, un Congolais. Voilà. Place où on a que moi raison ezali nazo pesa raison. En un mot, place ni réseau ezali, place ni pe ma bezali. Ngai na question na yo ya soki alternance et puis si ba retomber na si na pesa réponse. Dans un moment na te place la pesa raison to tort. Merci beaucoup, merci. Tout ça na kati ya ko continuer papa lobby azomona place ya ko pesa raison tout tort parce que 50 ans et l'équipe a bomi une année muta bongisa inconcevable. On les a point de vue na yenga musana nga ba question. Yende ba réponse. Tozo continuer na ba yimboka, tozo continuer kolobela une année alternance depuis le changement, passation du pouvoir de Balobaka. Président Oazali le président honoraire ex-président de la République Joseph Kabila Kabongé et Lelo actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kiti ya bokondi yango Fachi Beton Masolo ezanengenini. Merci Bijou, merci Charlène sur le terrain. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette espace temps auto salaka to tambola rakosola na bayimboka o wapi to yaki ko échanger na bayimboka na commune ya Kalamu précisément na rond-point Victoire Liboso il y a place deux artistes to soyi na bayimboka boki ba monde balobi na likambo etali alternance politique. Alternance wana to solina bango bino mo boyoki naza ne loko robakisa te ya kolongola te biso musana biso za ba question ba réponse eza ya bango yango na tombi na pesi merci c'était Sarah Kabengele Meta